Info, la journal depuis le peuple mbote la bilan nyonso na esengo na sito fongole mardi 24 juin 2025 pour le retard sa bilan nyonso c'est celle qui la présence ya 6 chefs d'état africains pe une dizaine ya ba chef ya gouvernement pe une centaine ya ba chef ya ba entreprise pe délégation américaine ya département ya commerce extérieur des présidents ya Angola pe président en exercice ya Union africaine João Lorenzo a fongola qui 23 lundi 23 juin misala ya 17e sommet ya ba affaire Isaïde Afrique non c'est ça qui la présence ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to poursuivre édition na biso na ngaba primature pour na conteste bino ndenge première ministre Judith Suminwa Tuluka a participé qui na ouverture pe clôture ya sommet sur le plan Mattei global le week-end eleki kuna na Rome na Italie Nathalie Kaila Kapenda Héritier Mapinimba pesi bino ba détail. Sommet sur le plan Mattei Global Gateway et Fungwamaki week-end de l'Ekina Villa Doria Panfiji Kunana Rome Bokutani Oya au niveau et Zalaki co-président la première ministre italienne Giorgia Meloni pe présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen Bango ba connaîtra qui participation ba dirigeants africains et belé pe ya mokili. Thème développé plan Mattei pour l'Afrique Global Gateway, effort commun et longona continent africain pour notre Tonga Afrique, paix prospère et Zalabongo fondé na croissance inclusive et développement moko durable. République démocratique du Congo et Zala qui représentait na premier ministre Judith Suminwa, Oyo Zala qui accompagnait le ministre du tourisme Didier Mpambia Musanga, pe ministre de la communication pe média Patrick Mouyaya. Na luminaire premier ministre Akenda Kimbala moko kotali sa engagement ya RDC pour na projet oyo corridor ya lobito Judith Suminwa ya lobi partenariat USA Union européenne na cadre ya Global Gateway République démocratique du Congo a s'intéressé mingi na ba initiative lokola plan Mattei oyo esengeli permettre ko tombo la ba projet connexe oyo ezali essentiel pour le développement Nangambo Mosusu gouvernement ya RDC atalisi ko associé développement ya corridor lobito na ba projet Mosusu lokola ba projet éducation ya formation professionnelle pe ya population projet hydroélectrique pe bongo na bongo bosimba ke kaka na Rome sommet oyo global et se clôturera qui vendredi et qui na Italie ba dirigeants européens pe africains ba se séparer qui na note moko espoir na ba conclusion nyonso oyo ezwamaki pour na accord premier ministre ya RDC a talisaki ba initiative ou ya projet corridor lobito ezali profitable pour la population d'abord bosimba ke ba personnalité ya ndenge na ndenge ba assistaki na cérémonie ya clôture oyo entre autres vice-président ya Tanzanie Philippe Mpango ministre des affaires étrangères ya Angola Tete Antonio directrice exécutive ya FMI Kristalina Georgia pe président ya groupe ya Banque mondiale Ajay Banga pe président ya BAD Akiwumi Adesina. Président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi et Longona ba membre Misusu ya bureau ba solo la qui na délégation ya agence nationale ya gestion électorale ya Tchadi Oyo et Kamamaki et pas ya président Ahmed Stéphanas Kande Héritier Mapindembi apesi nous détail. Président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, Denis Kadima Kazadi, accompagné d'un rapporteur, Madame Patricia Seya, pe rapporteur adjoint Paul Mouindo, na questeur adjoint Madame Sylvie Birembano, Babetaki Masolo et l'ongona délégation ya Agence nationale ya gestion électorale Ange Namokuse Yamboka Tchad et Kambamaki na président na yango Ahmed Barchire. Boenasuka Masona Bango, président ya Ange, akumisaki au niveau expertise électorale de la République démocratique du Congo, où désormais ils allaient source d'inspiration pour nos pays africains. Boye ataki en avant ba initiative moko innovante, local la vote électronique pe ba avancée technologique mososo na domaine électoral. Délégation tchadienne oyo batalifi volonté ya ko s'inspirer na progrès oyo ezali réalisé na RDC na matière ya digitalisation électorale. Alobi bango nyonso bazali ba pays Afrique centrale, bango nyonso bazali ba responsable d'organes en charge de l'élection na bamboka na bango bayaki na RDC pour na kobeta masolo pe ko expérience ndenge seni azali na yango déjà expertise moko solide na matière oyo boye RDC a organisé des élections ebele na différence que epai na bango bazali kosala nanu na
manuel. Boye digitalisation ezali réalité oyo bango pe bazali ko souhaiter ko approfondir technologie oyo pona kokotisa na élection ezali koya na Tchad ndenge Ahmed Bachiré atalisaki na sima bakisaki ke na kati ya CENI président Denis Kadima a souhaité pe ko comprendre ndenge nini bango ba organiser ba scrutin oyo ba constater ndenge nini ezalaki bongo awa pe CENI azali koluka ko améliorer davantage système na ye na élection ezali koya balingi ba tirer parti une expérience pona ko éviter ba erreur oyo eute koleka en cas de défaillance esengeli koyeba ndenge nini ko corriger pe ko lancer processus électoral. Na second temps ba hôte na ye ya CENI bango bazalaki na séance de travail elongo na secrétariat exécutif national oyo pe a présentaki fonctionnement et institution pe organigramme elongo na ba mission. Pour la deuxième journée ya visite na bango na RDC, présentation approfondie à vote électronique accompagnée na simulation pe ezalaki prévu. Le lendemain, délégation ba kokende na centre électoral Bosolo na Kingabwa pour na ko découvrir ba dispositif ya publication pe ya transmission sécurisée ya ba résultat ba défi majeur oyo ba kutena yango mingi na matière ya cyber attaque pe lisusu ba solution oyo etiami nyonso ekozala exposé. Visite ekosoclôturer na descente moko na entrepôt et pas wapi ezali conserver ensemble ya matériel électoral. Depuis Azali Bongo nommé secrétaire exécutif provincial, il y a Icoville, province à Kinshasa, Brèche et Ngali Obama, Asani Nisala et Belé Bolanda résumé, Nango et Longona Fabrice Lundombi. Ville ya Kinshasa ezali ya koningana Union Congolaise parti cher ya autorité morale professeur Daniel Mukoko Samba depuis banomaki Bredge Engali Obama lokola secrétaire exécutif provincial ya ville ya Kinshasa. Bredge Engali Obama elongo na comité na ye bazali kosala mosala na ndenge ya kosakana te. Bendele ya ikolelo ezali kopepa bisika nyonso na misala ya kitoko pe ya malonga oyo ezali kosalima. Bredge Engali Obama le 13 octobre 2024 à Sangisaki, plus de 5000 personnes bayaki ebele na espace culturel solidaire oyo ezwami na commune ya Maluku pour na ko assister na cérémonie ya adhésion na ye na parti politique babengi Union Congolaise iko na mokuse. Cérémonie oyo bosimbake ezalaki présidé et pa ya directeur ya cabinet ya VPM ya économie Clinton Bamana. Matembele ya Simandaku Bredge Engali Obama afinaki fiche d'adhésion azwaki ba insini nyonso ya parti oyo etalisaki ke akomi désormais membre ya ICO pe délégation ba chef coutumier ba pesaki ye ba insini ba symbole nyonso ya pouvoir coutumier. Bredge Engali Obama azwaki diplôme de mérite et paye ya observatoire congolais pour la bonne gouvernance et sociale. Nasima ya adhésion na ye Bredge Engali Obama akendaki mbala moko kolamusa ba base na nyonso pona kokota na ICO Union Congolaise. Le 18 novembre mobange na cérémonie ezalaki organisé na epai wapi Bredge Engali Obama atambolaki na message fe moko message ya kopesa ba félicitations epai ya vice premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba le technocrate. Cérémonie elekaki vraiment kitoko. Bredge Engali asengaki na population to ba base na ye bango nyonso bakota na ICO. Le 11 janvier 2025 de siège ya Union Congolaise ICO oyo ezwami na commune ya Mongafula e yindaki na ndenge ya kosakana te. Bredge Engali Obama na sima ya kozala nommé lokola secrétaire exécutif provincial ya ICO ville ya Kinshasa akitaki mbala moko na siège ya parti elongo na ba collaborateur na ye oyo nyonso bazalaki nommé pe échantillon ya base na ye po na ko remercier secrétaire général ya ICO Prince Mwabi po na ndenge apesi ye confiance pe babosanaki te autorité morale ya ICO le technocrate professeur Daniel Mukoko Samba. Na clôturaki année na lakisaki que Bredge a mérité pour que feuille de route na biso
toko kisango. Moussala Ebandakate Ebandi, le 25 janvier 2025, secrétaire exécutif provincial ya Iko Kinshasa, Bridge Ngali Obama, a sangisaki plus de 300 leaders na résidence na ye oyo ezwami na Salongo, na commune ya Lemba. Bango nyonso ba leader to ba cadre oyo, ba koti na kati ya Iko, ba signaki ba fiche d'adhésion, pour na kolakisa ke désormais, ba komi ya Iko, ba zwaki ba insigne ya parti, pe biloko ya ndenge na ndenge. Bridge Ngali Mfiri Obama. Lelo tozalaki na adhésion ya ba cadre o ba wuti na bisika ebele. Ba wuti na ba association, ba wuti na ba parti mususu o ba ye ko rejoindre biso na niveau ya Union Congolaise. Asangisaki ba femme militaire o mibali na bango bazwami na front na est ya République démocratique du Congo pona kobundela mboka na cercle solidaire na commune ya Maluku epai wapi bazwaki ba cadeau surprise ya maputa oyo eutaki na epai ya autorité morale. Professeur Daniel Mukoko Samba Bridge Ngali Obama akaboelaki ba mama to basi ya basoda ba cadeau ya maputa bazalaki na esengo na ndenge ya kosakana te. L'infatigable Bridge Ngali Mfiri Obama le 20 mars 2025 akendaki mbala moko ko installer ba responsable oyo bakokamba 4 communes mobimba, c'est-à-dire commune ya Lingwala, Kintambo, Barumbu pe Mongafula, cérémonie kitoko pe ya Kafu Kafu et lekaki na commune ya Kintambo. Ezalaki esengo poto installer ba cellule bango batikala wana pona kosala musala po Union Congolaise toza na besoin que na mikolo ezali koya to kokisa 1000 cellules na kati ya ville province de Kinshasa. Le 22 mars 2025 nde ezalaki 11 cellules mobimba ezalaki installé pour na compte ya Moamba nyonso elekaki na quartier Kemi kuna na commune ya Lemba. Commune Yansele, Mabele Mame et Yamba Kibongo Bridge, Ngali Mfiri Obama, les lions de la ville de Kinshasa, wana ezalaki dimanche 30 mars 2025, et Paiwapi, 17 cellules Mobimba, ezalaki installé, Pekuna Kado ya Maputa et Pesamaki le sous pour la maman, plus de 250 pannes et Kabola Maki, et Outaki et Paya autorité morale ya Uko, professeur Daniel Mukoko Samba. Bongo samedi 26 avril 2025 na quartier Salongo 3 kuna na commune ya Lemba epai wapi Bridge Ngali Obama akriaki cellule moko na kombo na ye cellule Bridge Ngali Obama bendele ya Uko ezali kotombwa makuna pe bayeba kokamba yango bazwaki ba symbole nyonso ya parti politique babengi Uko bango nyonso ebele basadere kuna. Accident moko ya monene et salemaki lundi 23 juin na village oyo babengi bongo Luila na province ya Congo centrale na route Matadi boye bake camion moko ya monene ebetaki bongo tono ebomi bato ebele bolanda reportage oyo mtima pinemi asali libino. Bakumbi mituka esengeli tango nyonso bazalaka na ekenge surtout na banzela minene lokola awa na route nationale numéro 1 Kinshasa Matadi accident ebele ezali kosalema mikolo oyo nyonso wana ezali kaka na ba excès de vitesse pe biloko ya ndenge na ndenge ezali ko occasionner yango mokolo ya lundi 23 juin 2025 ezalaki malamu te na route nationale numéro 1 toza awa na village babengi Luila na territoire ya Kasangulu botela bino moko mituka ya minene oyo ekei kokweya mosusu ebeti tono après avoir kotutana na moninga ezalaki likambo ya pasi pe mawa pamba te bato bakufaki ezalaki vraiment eloko moko ya pasi. Sur place bato mibale bakufaki pe bato misusu bazwaki ba choc ya ndenge na ndenge oyo esengelaki komema bango na hôpital po ete bayeba na kozwa ba soin moko approprié. Kasi ndenge kaka toyebi mboka na biso ndenge ezalaka secours ebandaki koumela nani akoya kolongola bango amonanaki te kino tango ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple bazalaki nanu wana baye mingi bazokaki bazalaki kaka sur place esika ya kokende ezali te même bato oyo babandai koleka ebele babandai ko se contenter kaka na kofilme to pe kokanga ba photo kasi pona koluka ko évacuer ba blessé enfin ke bayeba na kozwa lisungi eloko wana esalemaki te
tokosenga na bakumbi mituka surtout na nzela oyo ya route ya Matadi Kinshasa esengeli prudence ezalaka esengeli te kowela esengeli ko respecter code de la route pour na ko éviter ko perdre milimo ya batu boye na ba circonstances ya ndenge oyo esali vraiment pasi pe mawa bakumbi mituka esengeli kozala na prudence. Par reporter ya info lingala journal peuple pona peuple ba bete ki tour kuna na commune ya Selembao mingi penza na quartier Pulumbangu et pa wapi population azana ba difficulté ya ndenge na ndenge grâce po ba Alain Luzaya Joba pesi no ba détail. Par quartier ebele na ville ya Kinshasa, population azo vivre na ndenge ya malamu te. Ebele bazali komituna soki bazalaka na Kinshasa to na province ndakisa awa tozali na quartier Pululumbambu, bureau du quartier Kutu ezate, makadam ezate, mai pasi, courant pasi, voire même wenze ya kosomba biloko ezate. Ebele kati na bango bakenda kati makala po na kosomba biloko. Na passage ya ba reporter ya info lingala journal à peuple pour na peuple population alobaki boy to vivaka na ba difficulté mingi ya makasi na direction biso bonko na direction na biso bonko to ba difficulté ya makasi koleka na direction o tozo senga lokola bazobongisa ba direction minene bazokotisa na bango makadam so pe tozo senga na chef de l'état na gouverneur de la ville Daniel Bumba ata ela biso direction oboko direction o eza direction munene ndongo zo mona ngobo ekenda ti bypass soki basali biso ngo pende koti makadam ekote tozala na sengo moko ya makasi koleka o tosenga na bakonzi nde ba raisonner ba direction mususu nde to mona ba commune mususu bazosala ba ko sala biso pe direction nzeto fabrika ngo te tala okola quartier Pulumbangu to ana wenze te avant to sala wenze ana quartier oyo to bimaka so to ke rompa to bimi wenza makala biso na wenza makala toza musika na Selembao na wenze kuna toza musika yango no mona ka moi ide kaka ba mama batamo ba mesa pembeni batekaka aider population awa na direction ya bon coin na quartier Pulumbangu futa tike na bango afuta katike yango tozo senga susu batongelela biso marché moko oyo ekoki kokamba quartier nyonso population ya Pulumbangu so bakreele biso wenze omona bamama na coin baozala su te nde baoteka bwe mpo makima ya wenze ana quartier oyo eza te. Morgan Gondobari ya na commune ya Makala eza vraiment na état moko ya bien te surtout tambula oyo utaki kobeta mikolo eleki inondation moko esa mikuna bokoza idete grâce po ba Alain Luzaya Joba pesi bino ba détail. Banvula eutaki kobeta na ville ya Kinshasa esalaki badega ya ndenge na ndenge ba inondation kutu koloba te ndakisa awa tozali na commune ya Makala mingi penza na morgue babengi Ngondo Maria botala bino moko ndenge mai etondaki esika ya kotia lokolo ezalaki te kutu bato nyonso bazalaki na rendez-vous po na kobimisa bakor na bango bazalaki bite ebele na bango ba preferaki kotelema na pont to passerelle oyo ekabola lemba na Makala morgue Ngondo Maria wana Makala toujours déplorer car mbula soki beti vraiment biso na Makala toza vraiment leste komona ete banzela nyonso eza ya kokufa donc mai nyonso bandako tosengi vraiment na gouvernement aya kotala biso vraiment kaya Makala condition basela morgue wana autorité ni mtapesaka nzela biso toza peuple tolobani tomoni kaka morgue pe baza na hôpital mais autorité ni mta autorisation pesa autorisation kosala ba biloko na nyonso yemoko l'État a en charge ya mambo nyonso oyo se komela biso boye oui nde bazobimisa bibembe tellement pe mbula ebeti et pénaliser vraiment mambo ebele
pénaliser vraiment mamutu ebele. Donc tosengaka vraiment gouvernement aya kotalela biso kao po toza nango na makala. Bon vraiment biso toyeba te, biso toza toyeba te. Ntakoyeba ye moko l'État moko tobizaka apesaka baplan mamu nyonso tu. Doye mtakoyeba est-ce que batongo na condition malamu batongo so eza na ndenge malamu te bako déplacer yango. Ezala tomono même ebele parce que bazobuka. Ce eza condition malamu te bako kopusa yango pour que apusa moko espace c'est belé côté bako kozwa pe moko apusi pour que mamu nyonso eza malamu. Ose. Bokela pusula bokela ngo. Bokela pusula ngo. Bokela ngo. Bokela bolongo losiko. Atindika ngo. Bongunza kuna na commune ya Makala eza vraiment na état moko ya malamu te surtout ceux qui mvula et nos qui population aza ko souffrir makase grâce pour ba. Bana ya commune ya Makala bazonyo kwa makasi po na route elengesa surtout na croisement na yango na avenue Luanza pont yango eliama ngambu na ngambu population azonyo kwa manatangu ya mvula. Kitoko toyo tokanisike bafongole bamituka oyo ya milai banda tongo topandi te tomeli te tozaka likolo ndenge moni osala boye soki tomoni mituka ya minene remorke ezo ya kotoyi tolongoli 4 ekoti na nzela tofongoli mpe kotoyo mpo na mituka mike na bamoto na bamituka ya 3 pine ntango bakoleka tomoni ke yango ekomi liboso mbala moko tosalini tolivre liseko to po esila. Suwe ya population oyo eza ke misala esalama surtout na tangu ya elanga po soki mvula ezongeli bana ya Makala bakozala na milelo na milelo. 5e église du Christ scientiste de Kalamu bazako organisé conférence biblique et à sciences chrétiennes au thème n'angwesali vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira boye bakeyango ekosal mamokolo ya vendredi 27 juin nangonga ya 17h to 18h30 la Digital Congo. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Angola, bana mokili mobimba boyo kelanga likambo oyo 5e église du Christ scientiste Kalamu bazali kobongisa mobange na conférence biblique na oyo etali science chrétienne oepai wapi mama na likambo nango ezali vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira bosimba date oyo malamu conférence oyo kosalema vendredi 27 juin 2025 de 17h à 18h30 na Digital Congo. Rendez-vous monene oyo ezali ya kozanga te pamba te boko approfondir connaissance na bino na oyo etali science chrétienne et pas wapi orateur ezali les praticiens professeurs pe membres ya conseil ya conférence ya science chrétienne na Boston Massachusetts ezali bongo Tiabwi la Mayal Yende ako expliquer ki toko occasion ya conférence oyo na oyo etali science chrétienne. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yangonde ezali mobange na thème. Occasion oyo ezali ya kozanga teo. Bokanga date oyo malamu. Bozwa carnet na biki boko mango kitoko. Vendredi 27 juin 2025 na 17h kino 18h30 na Digital Congo. Kuna nde bokolanda mate ya kitoko na oyo etali bongo science chrétienne. En tout cas, bokozala édifié na nzela ya orateur monene ezali bongo les praticiens Tiabwi la Mayal. Kaka la région Bosengali koyeba ke centre évangélique la parole éternelle la borne bandalunga na bokambe mais ya révérend pasteur Kalika Senda ba kufongola déjà mokolo ya mercredi 25 juin ti vendredi 27 juin kuna na stade Vélodrome na Kitambo campagne monene d'évangélisation ba komanda yango na ngonga ya 16h toujours na cadre ya convention na bongo monene o bazala kanango ba bengi bongo joint la main de compassion. Une porte grande et d'un
accès efficace nde ezali mobange na thème ya 23e édition ya convention monene oyo babengi joint la main de compassion oyo ezalaka organisé chaque année na centre évangélique la parole éternelle oyo ekambamaka epa na ye moko le révérend pasteur Kalika Nsenda nde ya 2025 oyo bafungolaki yango mardi le 17 juin pe baklotiraki yango mardi le 24 juin oyo ezalaki kosalema na ngonga ya 16h30 kino 19h30 kuna na siège ya centre évangélique la parole éternelle oyo ezwami na avenue Kisangani numéro 52 13 référence virage à Solongo na Bandalo nde bosengeli koyebake à travers convention oyo centre évangélique parole éternelle balengeli lisusu mobange na campagne d'évangélisation oyo bakofungola yango mercredi 25 juin pe clôture nango ekosalema vendredi 27 juin kuna na stade Vélodrome na ngonga ya 16h bana na nzambe boya ebele na campagne d'évangélisation oyo epai wapi basali na nzambe ya nguya bakodefile po na kote ya liloba na bomoi tomoni bongo pasteur Bernard Fwamba ya Lubumbashi tomoni pe pasteur Gilan Lunkunku tozana apôtre Roland Dalo pe oti ya milulu ezali ye moko révérend pasteur Kalika Nsenda bana na nzambe boya ebele na joint de compassion oyo po ba prière ya kafu ezali kosalema pamba te toyebi biso nyonso que la prière change le cours de l'histoire tata mama elenge mwasi yo moto vandi na lukunga na funa na changu pe na mo amba boya kosangana elongo na bana nyonso la borne bandalungwa kosambela nzambe po azali kosala na ndenge ya kosakana te ngana kozala ebongo yo kozanga te o président ya ONG RM tosungana pe promoteur ya Mama Pemba Rodrigue Mbungu aza ko soutenir match moko ya retrouvaille oyo ekobeta lundi le 30 juin entre base Tembe na Tembe pe base ceinture ya Nzambe kuna na terrain Saint-Thomas na Kisanso à partir ya 13h bola na détail elongo na Héritier Mapindeni. Ya tona maman événement makasi koleka le 30 juin tobeta sélection ya match Rodrigue Mbungu s'organiser que le 30 juin Tembe na Tembe tobetana biso ya Tonder to travail mamunuso eza normal la to macho kiti Rodrigue Mbungu achema kama mtu anje mamoto ache marche mamutu anje le 30 juin tozana mais respect l'idée nzamba zo lokumu po na pesa ko derrière l'idée mais moi na yo Rodrigue Mbungu chema mongo na anje ya to beta mambo po sala moi bien le 30 juin ezama mon abso événement ezaka moko ya Rodrigue Mbungu erata to mato kiti toza ana mo di l'idée na joie mutina ngai baza tongo okuteratakate mais tous ensemble bikanga po moko eza événement le 30 juin ya événement moko ato bato kiti tokangi ya bandako le match déjà likolo omoni na musika ya tozaka ensemble nzamba zwaka lokumu ndenge ebisanga ike na ebisa oke nzamba zwaka lokumu merci ya na sepeli nzamba zwa lokumu ensuite na sepeli ya c'est pour fêter tozana communiqué écologique moko awa bolanda lecture nango molili yeye polele sile nkolo ami makengo baza na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango nyonso liwa ya papa na bango patriarche Makengo Yunga Dikanda Marcel ye akufaki depuis mokolo ya le 18 juin 2025 programme ya matanga ezali boyi mokolo ya mercredi 2 juillet 2025 veillée mortuaire ekosalema na salle Bikapi na foire internationale ya Kinshasa Fikine. Jeudi 3 juillet, levée du corps ekosalema
na morgue ya clinique Ngalima na ngunga ya 6h pona kokende na paroisse catholique Notre-Dame d'Afrique na commune ya Lemba epai wapi messe pe recueillement ekosalema na ngunga ya 13h nde ekozala départ pona village Kinkazi na province ya Congo Central epai wapi Mowei akokundama na sima ben de consolation ekopesama toujours na salle Bikapi na foire internationale ya Kinshasa. Kasi en attendant programme oyo ekokisama matanga ezali kosalema na lopango ya Libota oyo ezwami na avenue de la Paix numéro 61 na commune ya Kisenso na quartier Dingi tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaki patriarche Makengo Yunga Dikanda Marcel. En tout cas, là, on est ici la carte info, la journal, la peuple yango comme na souke pas vraiment la zaki na esengo makasi. La représenter les bino ceux qui vont après ça qui ont pesa merci na Nathalie qui est la kapenda oyo azaki bongo na édition na sima caméra tozala qui na Igor Ntingi montage et simba maki na Christian qui ngebe ni journal peuple les aka supervisé par c'est ma penemba de ko boti kala malam. Au revoir.